Voilà, pour commémorer la mémoire de Jean Fifi décédé il y a 2 semaines. L'enterrement est prévu pour ce week-end, ça sera le samedi 12, au cimetière de Sarcelles. Le programme vous sera donné dans cette émission. Eh bien, pour lui rendre hommage, pour avoir une pensée sur lui, je reçois un de ses amis ce soir sur ce plateau. Il s'agit de Magine Tsangou, ancien de Barumbu, Saint-Paul, Barumbu ensuite, V-Club, ancien de Léopard et ancien international, comme le dire. En bref, il a connu Fifi Nzuzi très jeune. Ils ont évolué ensemble jusqu'à ce que leur chemin se sépare, mais ils sont restés quand même amis. Mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Mosika Sport, encore une fois pour rendre hommage à Fifi Nzuzi, celui-là qui était un des grands joueurs de l'histoire du football congolais, décédé à la suite d'une longue maladie. Fifi Nzuzi a souffert, mais là, il se repose éternellement. Eh bien, l'enterrement est prévu pour ce week-end. Le vendredi, ça sera à la veillée, toujours à Sarcelles. Et les samedis, dans la même ville, il y aura l'enterrement à partir de 15h30. Je crois d'ici là, j'aurai le programme et je vous donnerai en détail. Mais d'emblée, nous allons parler de lui, qui il a été, qui l'ont connu, surtout Magine Tsangou, ancien de V-Club, Barumbu, Saint-Paul. Il est sur ce plateau. Viens Tsangou, bonsoir. Bonsoir. Mbote mingive. Bonne idée. En tout cas, namona yo moi kala, mais première fois dans ça, dans une interview. Ouais. Alors, vieux Magine Tsangou, Fifi Nzuzi à Tikibiso depuis bientôt 2 semaines. Yom toyebaki ye, question de bosso na otuna yo, oyebaki Fifi Nzuzi ndengeni. Ouais, merci pour mon tour na yo. Nakosenga lokola yo mokolo bi ezamba liboso obengisanga. Totika moment oyo boye na maboko ya Nzambe parce que yo mutalingi ezala bongo. Tokumisi ye tonetoli ye po apesi biso opportunité ya kokutana lelo mpona les circonstances oyo etoyebi biso nyonso to. Merci mingi nkolo nyonso to koleka oyo elekaka na bolingo na yo. Voilà. Donc une fois de plus merci pour un moment oyo accordé biso. Merci. Alors, question na ngezalaki, oyebaki Fifi Nzuzi ndengeni ni. Oui. Et puis quand? Bon, ça fait des années nayebi Fifi Nzuzi en tant que joueur ndenge azobeta déjà Fifi nayebisaki mpe ye ngai abi mais ntango bakotia générique na télévision mpona émission ya sport ebanda Omnisport. Omnisport Gwanzola na Mangale. Gwanzola Mangale yo obetaka dada nayebisi ngai me ngai nameka kobeta dada ndenge wana navanda na se ndenge yo kovanda nazokoka te abuka na koseka alobi ezalaki na kati na ngai abi oui parce que ngai nakoka te. Donc voilà déjà mpona ngai eloko yatiraki ngai mpona ye yango wana. Boyebaki ye ndenge nini fait? Boyebani yo première fois bokutana. Première fois tukutana wana se abeti match na asa bani kobeta match na stade bauti koganye bilima banini tout ça. Bon bamosusu tokutani na ye na Kimbangu côté Fonkobel biloko mwa ndenge wana Bala liboso kutana na vie. tokutani kuna toyambani tosali marche ensemble tokete bo tobeta mwa moko na biso tovai na ye un moment et puis tokaboye na biso à partir à wana donc il y a betelanga lisolo puis toko préparé 80 ans il y avait qui bon gena sayo nous a toujours en préparation. Je crois que ça lango d'ici là abilanga ipona na masolo belé a robetela yo tant to bana mike Magine Tsangou zo utakitambo aye kozanga ye na mavuba tozui kondi tozokende na zone ya Barumbu kuna kenda obeta bal na takinga oyo abeaki artiste musicien ya Midzoto wela wana boza na bajini boza bana mike wana toaki na ba nakoba toaki na ba 14-15 ans. 14-15 ans. Pieds nus. 14-15 ans. Pieds nus. Donc, tozobeta bale donc en tout cas
bale toyokola yango te mais ezalaki na makila voilà. Bobeta équipe moko déjà. Na fifi non la makolongulu na makolongulu te mais bon on beta fédération moko to fédération moko oui même dans l'équipe na équipe na ye donc ndenge nakoloba toyaki na baba kuna na barumbu kuna tokobetala ba mavuba Tex Mbungu Derek ya nani passa na Maungu Cref d'accord avec un dynamique donc vraiment tozalaki voilà peut-être à l'idée balopeta ba jeune ba après voilà après biso les rona ya kibiso donc voilà quoi mais toi qui na nani comme nani ifonge Gina il va la kobeta voilà tout à fait donc voilà alors donc yanga na lubagade bale to kobeta to yekola yango te mais ezalaki na biso na kati ya nzoto mayele ya moko zoya yango moko zoya donc ngana omona mingi ta mosusu tobeti match esili ta na kina ndako nalali nakanisa na bénéfice ya match nazo biloko oyo naosala nazoyeba yango mpenza te mais ezoya yango voilà na sens d'accord alors souvenir nini au Garda mpenza ya Fifi Nzuzi en tant que joueur en tant que joueur match babeta contre Bilima asala Malibala asala Zambali msanga mais pauvre Misisa asala makablo asala ibo akene bo aleki asala loko yo bale sala ka boyo pratique dès que tu viens et les cas non mais azaki intéressant jour wana azaki homme du match a jour wana qui homme du match donc eloko vraiment na sepela nango yango wana en tout cas alors tant vous obeta wana ça vous arrivait de vous souvenir dans des bobetana na barumbu na bomwana bobetaka masolo yango oui c'est arrivé biso na barumbu toshito kende obeta match sélection barumbu na l'air wana tokobeta pardon na sélection ya matete siko kuna tokuti makelele tokuti Dieu na ba joueur oyebiko tant to bandi match voilà toyebaki nanu valeur ya motu moko te mais tant to bandi ka match ba pesi profondeur moko bo to Dieu na côté droit avec extérieur droit Dieu donc on a ka koga match ya bandi de boy faut yo ka Dieu de ballon non mais il grave moko wana mais on a gagné en 4-3 mais bon je viens là tous dans les bisanga mais la moule quoi ça que justice bati bisobi ya lokuta 4-4 mais les gens qui toko les gens barumbu contre à l'époque les Rwandais to jeune barumbu contre Matete sélection Matete donc les gars qui très bien en tout cas alors première fois que tu as Fifi na stade tu te souviens de ce match ni yo contre wana fuza Vita Imana ah mais tant il a barumbu tikala kutana été en tout cas oui Rwenzori Saint-Paul Rwenzori voilà Saint-Paul Rwenzori oui Saint-Paul Rwenzori naïbi sous tokendeke naïbi sous match mo tokendeki naïbi sous te suki ou bien mais il y a qui y a oscarante quoi d'accord en tout cas la Sibiso enterrement vient Fifi Nzuzi samedi à disposition de Zoma veillez à vendredi samedi na Sarcelles à partir à 15h30 enterrement après wana ça les amusikate passe au courant hommage na Fifi Nzuzi la réalisation s'il vous plaît si on peut avoir la photo Fifi Nzuzi je vous ai dit je vous rappelle qu'il était né en 1951 il est né il y a 2 semaines donc il est mort à l'âge de 74 ans Fifi Nzuzi azaki grand joueur ya Imana ngai na vivre pendant bien na équipe ya Rwenzori avec Nzungu Lebrun Lupeta en tout cas cette équipe moi qui toko na Rwenzori
à Betelanga Histoire, dans l'Axak Bino, interview dans ça Kinaye, c'était en 2018, Fifinzuzi, à Kei Apema, na Kimia. Alors, viens, Magie, Toyak peut tomber tard, tu solo à Fifinzuzi, mais tomber tapé solo na yo, Magie Nsangu, au côté de l'histoire, tant que na vita, mais tu as un bête de bandeli à balle na professionnel, équipe à liboso professionnel, le bêtis Zakini. Bon, professionnel, nakoro ba, tu es amateur, hein? Donc, professionnalisme. Bon, professionnel, c'est-à-dire qu'il est comme plus sérieux, quoi. Oti, l'orchestre. Donc, na Santos, Makorungulu, Saint-Paul et Zwinga, na Saint-Paul, wana, na Zobeta. La deuxième division. La deuxième division, plutôt Mati. Bon, Mati. Mati, c'est comme tu as vite à tout ça. Et puis, tout ça, là-bas, on peut makamuna bango. Donc, jusqu'à ce que, voilà, les gens qui ont manamé, l'air vite à club Elingi, et une Coupe d'Afrique. Tu comme place sur la vie. D'accord. Alors, Balobi, yo, Zaka, ma tata la Vita. Ba match ya Barumbu contre Vita, au Bana Opé la Makasi. Mais c'était quoi, en fait? Non, mais Saint-Paul, non, bah, Saint-Paul Vita. Donc, Saint-Paul Vita, n'a habité même, pour n'a habité, il y a que le mot Yagoye Langa, que Nazo Beta n'a pas au Sakanate. Donc, franchement parlant, Ndenge na Beta Bali na Vita, na Saint-Paul, contre Vita, défense, il y a Vita le coup embêté, Bali Misanga, mais na Gomo na Moto. Bako Angate. Voilà, ba vie mangue. Ba vie mangue. Ba qui soit. Ba vie mangue. Luyeye, et puis là. Diantela. Non, défense. Comment il dit? Lobilo. Non, l'autre là. Moussongo. Moussongo, donc, on a vitesse, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, na Zana Kassumu, Azaïko, le quoi, mercredi, match, il y en a pourquoi. Bango beta dame ngara pe ni otala na attendant na kende na match na otala wa bi na bi mais Magie, s'il te plaît ko ça la biso mabete lelo lembisa ngana sa ngana éviter makamo donc kuna te et puis ça comme kuna pe donc ba ça comme on a pensa que donc Mati na stade na 67 68. 68. So bâti na stade. Babi na Saint-Paul. Nani journaliste on Guantola Mangale, abandon entraîner Binopé. Oui, entraîner dans Liboso na Saint-Paul Vmax. Voilà la deuxième division. La deuxième division. Donc na côté na Saint-Paul entraîner dans Liboso Vmax. Max. Babi est mon ancien joueur. Oui, abeta standard tout ça, abeta bali. En tout cas, il y a Zana Rena wa. Toluka occasion tout monde un jour. Azana makambebele obete la biso ya yebi. Ya yebi makambebele. Ayi makambebele. Ayi makambebele. La vie fait peu makambebele. Même mukolo to akina match ya azaraki ya douala kuna. Il est pas Zaraki. Alors, tu comme en 70, Basseng na bino pour renforcer vite azo kene Coupe d'Afrique. Oui. Normalement nga era équipe prévu na kene imana parce que na vanda ki inane ba pesi nga ballon na s'entraînaka tout ça pour na kene imana. Barumbu pendant une année. Oui, na stopaki. Donc pour na kene imana ba bina nga so vani une année prochaine au kendo fele. A Barumbu aboye koteka yo. Aboye koteka nga. Alors nga pe na ngaki na kina mvina kene kaka imana parce que na ngaki bongo. Mais c'est que dans l'entretemps vite à arrêter ministériel et bimi. Voilà, il faut pas pour 15 joueurs 15 meilleurs joueurs pour pas que nous renforcer vite pas que nous Coupe d'Afrique. D'où comme on a gagné na kati. Et on a su que na keni na vite. Ah bah forcé au fait. Léopard, l'État a décidé. L'État a décidé donc comme ça autrement et on a to keni na vite qu'on renforcer. Le quoi mercenaire mais va venir sur pied noir. Ba pied noir. 15. Oh, on se souvient sur na ba combo. Il y a ba joueur. Oui. Lungwila, Kondien, Garinga Sebe, Matondo, Chamundele, donc voilà, et Tandou, Tandar. Donc, on a bon tout bangoana. Mais toi qui 15. Tubilandu. Toi 15. Toi 15. Vous pouvez remplacer presque le joueur de sa vie alors. Oui. D'où c'est moins polémique. Parce que tant que
bandi tu d'abord dans Sénégal match amical donc match de préparation voilà après tu zongi tu sous Brazza tu beti d'abord na Aiglon bani tout ça et puis tu peux taper pour nous préparer match si que tant comme si que tu Coupe d'Afrique match à Liboso contre Kanori Yaoundé wana lere kumaki wana sikoyo entre tout le monde a entraîné à côté Ben Barek a désisté a mis en kendete nini parce que comme composé ba joueur bon vite des équipes il y a monene il y a na bango ba dirija kango ba ni tout ça ba comme composé fois tu ba joueur fois tu ba joueur bi mais bi non hier bi mais bi surtout joueur qui ba jeune oh pour tout rajeunir l'équipe pour na toke na Coupe d'Afrique siko comme siko comme composé na aboya ko kende toi na match dimanche mercredi entraîner na Longwe beaucoup d'équipe d'abino pour ça beaucoup composé na pour tout ça ba joueur ba jeune joueur point ni c'est un conflit mais siko et comme que le entraîneur ya ko makasi to bazuka bamba entraîneur Kabamba Léopard il me dakini na Yaoundé ah oui voilà to comme kuna bon et 71 édition 71 72 voilà siko to beti pe match mais malheureusement to pour la qui 2-1 bon éliminé toi qui éliminé Naki les a combien? Naki n'a 3-0. Bah police nous 3-0. Biso gagné 3-0. Non, police nous 2-0. 2-0. Ah ouais? Oui. Tu as mis 3. T. Bah tu as mis 4 alors. Naki que bolongwa. Naki c'est bon 2-0 na Canis. 2-0. Bah tu as mis 3. 3. Bolongwe. Tolongwe. Donc il faut bander. Il faut bander là. Il y a un bander là et puis kuna na tant to côte tant bakotinga na pelisi moto comme d'habitude baniatanga koniata na bukanga aye koniatanga donné bale bimia nous na zui na ozela bale boy makona ne sumbele yaki boy sur terre donc tant no senga bale aye aniatanga awa mais na côté droit pa or que sona mona kiye ningana tombra lokolo le kolinga balancer le kolinga ngana bukana ngana ko passe ngana bukana te mais na bukana entraîneur Kabamba a même na Mukongo tito bimi et fait on est ngezonga on est ngezo to et ngako se répéter na 93 94 73 94 alors Coupe d'Afrique est lundi 72 Bobetaïté to betaïté attends tant to betiwana après to beti édition 73 voilà wana ndezaki penda moto ndeyo yaki wana ndaya ye tumba pusa zaki déjà tumba pusa alaki kibonge mayanga kembo kondi donc lungwila mavuba ouais gardien Pombi. Voilà. Alors, quelle campagne à Coupe d'Afrique? Premier match, ils avaient contenu. Premier match contre. Attends. Qui m'a? Mais contre Cameroun. Contre Cameroun, hein? Tiens. Parce que demi-finale. Demi-finale, ils avaient contre Douala. Le pas de Douala. Donc, comment on a? Mais alors, premier match, vous avez basouté. Voilà. Avant de mettre en Douala, vous avez basouté. Avant de mettre en Douala, vous avez basouté. Oui, basouté. Parce que le rôle de Douala qui demi-finaliste, je crois que tu as gagné à Douala, la demi-finale. Ah. Il match bandaki bandeli. Beta quand même. Est-ce que la vie aux une place? Oui. La vie na place parce que tant pe na côté na opel sa moto la journaux ils ont comme que imagine sangu la doublure de Kibonge. Zomon. Loyo 10 mais les arada. 10 c'est qui na makila. Ah oui. Parce que toi on a des fêtes copolaté parce que vite
nayebi susu tosala championnat mosusu tobeti yango tosalika match nil moko match donc une première match nil moko topoli te match tout bogani donc nga nakoloba boye na kati na vita club tanto okende obeta match eloko babili défaite en tout cas tokoyeba yango te bon ko pour la yali défaite eyali mais mpo na biso tokoki imagine yango te mpo tozokende mpo na kogagner par tous les moyens possibles faut pour gagner donc voilà lelo oza devant millions de spectateurs tolingo obetela biso match wana historique Vita contre Léopard de Douala oyo akogagné ake finale contre Kotoko match aller ezaki te match aller tobetaki yango mpe bien awa na enfin nakisa ça togagné 3-0 obetaki match wana nabetaki togagné 3-0 siko mayanga atiaki nani so atiaki nayebi te so konje pa kokotia nayebi so te malamu ndai te konje bien na ndai mayanga nakanisi na konje nayebi so malamu te togagné bango 3-0 allez siko na retour lokwa toyebi bango papa chauvin tolobi tokena tongo tozonga na pokwa kolala te donc toujours avion na tongo na pokwa tozo après match tozongi tokompe kuna mais koko se banako zaka tant toaki na hôtel na biso mais tant toya kota na biso na biso tozokota na 3 personnes moko boye ya bango tomoni étrange toke kolia tant tozongi président pango alobi mais non bino bokota sute parce que oya biso na biso bino zokota ndenge bato na bango moko boye donc batikalaki mpe banda wana bakotaki sute na ndenge tokendeki match na pokwa donc voilà quoi puis tokomi na stade tolati tosaligné na kati ya vestiaire mais solo moko ya kobima kuna impossible nga nazomona lokola michope kobima nga donc nayebi tobima nzambe esalisa biso tobima noki ya boye na ndenge tobimaki na ndenge match ebandaki yo oza na ban nga aza na ban match ebandi premier temps 0-0 bango bazongi nga na pauvre ngoi bavon abili de léon te nga na kozonga kuna te nga pere nga na kozonga kuna te solo nga nayoki wana nakozonga te effectivement toki na raison parce que ntango mama kozonga mpo bazonga na terrain en file indienne basimisi bamachacha bati bajoueur na biso donc le temps arbitre mpe kuna bandi match donc le temps bakose gratter match ebandi kuna quelle équipe machacha basimisi donc bango basimi machacha basimisi bajoueur na biso vis-à-vis crac akimi bango aloba te mais oyebi babato moko nayebi te me bacamerounais bana bana méchanceté moko oyebi ke tanto obetaka match oyo na Yaoundé oyo abukaki nga misapi na miso batianga misapi na miso boye nake parbitre non vous êtes cogné mais oyo batinga misapi na miso bakota bolo miso te non nayebi si yo ke basima bajoueur na biso match ebandi 15 minutes batie biso 3 buts la deuxième mi-temps wana bakotisaki ebwe joueur na bango extérieur gauche mokuse wana akomaki policier mais nayokaka ke pe en son âme akufa aki bagrade en chambe so babwakili ozwa te ye amokuse me bakobilai allez à retrait donc 3 buts en moins de 15 minutes alors makila na nzoto endingani me donc siko tokozonga ndenge nini so topoli abo tozonga ndenge parce que totiaki bango 3 et susi na ngai yango wana totiaki bango 3 siko biso tokopola ndenge nini parce que omoni bale biso tokobeta nga personnellement soki topoli lobi na moyena elenge otambola eya te mais so boganye ozobima ye wana mais sikoyo topola tokozonga ndenge nini donc nazolela eloko banolesanga mpenza yango wana mais Donali aza na Allemagne ayebaki na recevoir yo asinsistaki na tuna yo question wana pourquoi tu pleurais ye azalaki na tribune azotala obanda olela pourquoi ngai déjà naki na souci ndenge nalobi totiaki bango 3 bongo sikoyo so topoli tokozonga ndenge nini
biso penza Vita Club penza to ye penza boy donc sonia ndenge donc na ko lela nga bi na ko senga nzambe ko tsanga kaka po ndala mo entraîner lobi magie chauffe toi ah wana kalambai tango bi nga chauffe toi na se chauffer Jean abimi na koti kemba bimi bala liboso ta na zui na kibi na ngomba parce que minute tikere au compter ça sous blague te faut te forcer na zui bala liboso combien pesinga na kibi na ngomba na kenda tina ligne na corner kuna na bimisi po na biki kibonge baba utiata mutu kuna baba kuna mais l'équipe ko la poto na zongi na répéter même chose et quel ko la poto c'est quoi na zozo ngabi mais ni nazo na ko beta bale bien na lobe yango bien na kati kuna ezoke ni ko la poto siko na juba tamba pesinga bale mo ba na juba na telemi oyebike mutu mo na ibite aza yo leke peut-être monene mais aza traper boy kaka nengo telemi apumukela nga po abuka awa na femir heureusement nga na funguni makolo na tiki bale na funguni makolo a frolanga boy makone eleki ngabo na zoka ki kutwa aninga buganga nga lobi lelo te bozwaki nga na Yaoundé mais lelo te na bi konje pesa konje sikuta na pesa nga ballon na bi ndai ninga pesa lokolo na pesa ndai na salika lokolo boy ake kuna na koti la ballon siko na kati le na koti la ballon na kati mi bale bazoya na kina jemo boy na tindiki bale na sali boy bango batelemi na leki bango susu siko na tika la deux siko na capitaine kibonge capitaine na bine kapi yebe benga jima asa loko aya azongi bango bafungwani tango bafungwani banga na koti entre les deux na brosser o ka passe en or ba benga caviar donc cap à dos de la caractère donc cap tango bili cap siko cap pesiko ah non oui bien au bout atali ko tango bali pipano ye atali ko non asa loko la ba geste na sala wana asa loko kende a virgule ngo a beti virgule ah non parce que il faut dans la sang froid au beta ba lendeng wana il faut ça peut-être ka kibongi d'habiter mais il faut ça y parce que mutu musupeta musubi ata le musunga mo beta musubi bile bo mo no big sibi mais ya sala yango na sang froid moko ki kono akei atiki vi ballon zo tourner et les cas na lokolo na sa lokolo abo contre poto akoko kangote 89e minute le makamone zo salama match ringi c'est 1 minute oyebigo tango ekoti ka stade mbanie capitaine ayi ngala la na mabele na kolela ye ayi so amatelinga bo lokato kamata na kolela ko esengoleki mission accomplie oh laisse tomber a capitaine ayi matelinga abi aleki moni oliango manga pa capitaine makamone sisilaki non esengoleki mokona sikoto togeni na banzoko yo baba togeni na délégation oui la gouverneur na sako minongo bani tout ça ministre bazako ya yamba biso bona baba kos na bango tu te rends compte ah non oh là ba yamba biso mais ba bi na match on ndel nga bo makono mais na lobi na yo na premier temps to beta to tinda boy premier temps to ka nga makono ndai oyebi ko a ninga baza ba pesi passe nebite kono kasaki ya kupusana kaka wana atindi ya nga oyebi kono kangi bale ko beta ya akweya donc qu'il faut penza et donc to comme ça mbela nzambi so bi po minute zo le kayo la mukate biso mais déjà si to banga ki ndenge bango baka siko soki mutu akufia to kufa kabisa to comme olenga to bimandenge ni Dieu merci à la muki Dieu merci à la muki a continuer match Dai mutumbila. Siko match sili sikoyo to comme zo la vestiaire. Mais par sous pauvre Eddie Mavomo, aki journaliste. Na étoile à l'époque. Na koleka. Ako toka po yaki Vita Club akainga na loboko. Kamina ani sangabi. Mashi lo bananga. Osaki ndenge nini? Lo bananga. Osaki ngabi. Tauto bimito koti na camionnette. Biso na pesa biso. Et heureusement to koti na basoda. Basoda sikoyo ba para commando na bango. Tato meno pour protéger biso. To pusa ninga mke oba ba bomba na zamba. Mabanga na ba démolir voiture camionnette wana. To kuti na saba kiti.
bambila wana bakiti soda bakiti bakimisi bango tokei tokomi na hôtel tosukoli siko futo ke réception tokiti na se na réception tovandi wana ambassade na hôtel sikoyo tovandi tokomela po futo préparé tozonga okutani les deux équipes donc les deux équipes tokutani kuna tozomela bango pa mosusu siko nga avandaki entraîneur Kamba yoka Magie vient on te cherche donc délégation il y a bango kuna baye babi où est-ce qu'il est celui qui est entré après là où est-ce qu'il est André Yozwanga siko nga lataki jean t-shirt na borsalilo siko yoka bango mais qu'est-ce que tu nous as fait toi mais comment ça se fait mais tu es petit comme ça hein tu es petit comme ça oh mais mon Dieu mais bon na obi na sala bango biloko moko makolo nango ya mikuso yo boye couverture à bale ba ingambe bazoko kate so na pousse ba na tibo na so ka ninga tia ba na tiri kolo akutanya donc ba doli alobi nanga alobi leki ya kono aki ba défenseur entre la bango bina monga alobi mais beaucoup quand mtu ateni babi ne babi yo lata boti data mayo oya a okanga parce que biso ko kaite ya okanga bazo mona nga lokula extraterrestre na ki na détermination mo ko lingate même nga mo ne ba te pa ni utaki ya ngoro mona même ne ceux qui capitaine ibonga bimia bo akoloba isolong ceux qui mayanga bimia bo akoloba isolong la partie de kuza la lisolo wana ezala kaka parce que eza etikala na kati ya palmarès bozongi kin bayambi bilonde tozongi kin tokitelaki na matongi wana te fo mona fete ya ndenge wana po uta aéroport boke matongi direct tobeti bokobobo wala tokende biso parce que tozalaki déjà interné bani tout ça il faut tozonga bandako mais c'était bien finale yaki après combien de temps finale nayebi su te ezalaka na décembre yaki na décembre parce qu'on prépare la finale de Coupe d'Afrique de club champion. Tu prépares un sikoyo en train kalamba aki na politique moko au moins le match ya finale a ko aborder ba président de l'équipe Birima Imana Ruenzori surtout ba ngomisa twana aiso ngalobi ezali kambo ya nation ya mboka donc boyedenga mais d'où y'a un temps to bimaka pe na stade to sala tour na stade to akina ba rappeler ya équipe nous to wana donc osengi soutien nani asenga soutien en tout cas senga soutien pe ba soutenir ki biso yanga na pe coupe d'Afrique et match match aller bo Pologne 3-0 2-0 match aller na Kotoko na Ghana bo non ntete to pour la 4-3 je crois 4-3 4-2 ouais 4-2 Popoli 4-2 si qu'on retourne à qui il faut au moins 2 tu dis 3-0 bosengi soutien to soutien stade plein yango mona ke ba makamba bale wana donc il faut les mongo soutien qui gros de ça rien ba tout va soutenir biso donc yangana match mususu namdi bon Bobimi champion d'Afrique donc tu bima champion d'Afrique biso avec on a un mercenaire le pied noir donc voilà ngana ba mercenaire ba pied noir donc une mission accomplie voilà donc voilà mission accomplie yo kondi Tando Matondo Lungwila Liseke voilà Garinga Sebe donc Gaseba obeta combien obeta 9 obeta 9 mesdames sont qui à droite 7 il y a pas bêti dans léopard bêti dans léopard mais kufa vite kufa Santos a bêti dans lisolo akena matanga yemoko bata vita bayate ouais aye kotala ndeko na yena ngiro oui asali crise donc ndeko na kufa kinenga yoka ndeko na kufaka yaki na braza soit disant babili yaki ayate mais ya lobité funa kende parce que soit disant liboso na yaki negite o epe funa kende yango na yakite or ka ye libela mais oui aye libela ouais
Un bon joueur. Oh, 9. 9 au Sarate. Azabe Makasi n'a pas coup franc. Alors, au Fanny na vita ti quand? En tout cas, on a fait une Vita Ti 76. Hein? Ti 76. Ti Au 76. 6 ans na vita On a club. 26 à la Vita Club. Ba souvenir malade. Oui, parce que. Nanga ba kutu mbala mususu twakana internet na fikini Cameroun muka benga na mpanzi kuna abi na me yoza bon joueur na mona ndingo zobeta na vitesse na dribble so ke na poto au ça la faire mais coach wa ebimi abo parce que les non pe twakina biso ba professionnel te mais moi mike za komona na zomona na ke poto ko sala ni bon ezaka makambo nzambe soki ya donc soki alingaki nde toyaki mais naki na bulu wana eza te pardon twakomona tokwa twaki na biso bien alors olongwe na vita 76 olembi no vita ozongisu bwarmu nafandaki na nga natiki na nga bale sikoyo nani oyo moko mosusu amona kaka danguti mosala nazongi bona ndako mpo nga na lupango naki na mwa ekala namona secrétaire na ba comité de mission musala oh c'est nini vani to solo de servir bon nini oh non magito awa po to lingo ya renforcer ba petit wala ba ko mbarumbu balonge Saint Paul ngabi quoi ngana na sida tika mo te fo ya kaka bono oh na bandi sub entraînement na banda ba entraînement siko match contre Vita siko match à bout ah ozongisu vita au salon bilo na lobi na yo tozobeta match premier mi-temps 0-0 deuxième mi-temps siko balaki kutuko la première ba ona bilima oya gagner biso ali abili première oyebi tobeta bale na tobeta ba siko garçon mo ay kuna défenseur comme un petit petit na bien siko ba na petit pa boy ba sa biso ni to gagner bango bani ba ko bani 3-0 tango na zoka ni ko ndo na bi ansambe na ngai uta wapi usalanga oyebi ko match ringesi la combien a pesi balle na muka pesi nga ballon pa tana zuango mutari bosoka ayi azoya na ngoli na nzela longwe na koti na tindiki balle ekele kola ekeno ko passer na landi yango olena bimisa na frappé mbuya mutaki na bois donc mbuya sali boy tanga sali boy akina na premier poteau tanga sali boy elika wana premier poteau e kangami na kola la kula vita kufi na bomaka bangu ko wana na moko kaka bongo sikola mutu moko akuza na vita wana supporter la vita yazo wana na Saint Paul azo banga lobi aki mukuse penete ngalobi surtout kuza na ko bangi mabe alobi nga yo la kisaka nini yo kasaka so bogani vita ko ma premier alo banga ni ngwana ngai me tipo surtout kuza na buzo ko bomanga alo banga la méchanceté moko ko sagrate donc voilà quoi ozo ba su match moko betaka na bilima so bilima gagner bino ake abimi champion match on beta la beta mais Santos bomba qui saute oui Santos Mutubila akenda la corne assassin voilà exact assassin biso ba gagner biso 0 mais to piklaki et pourtant bozo kita mais esprit mabeka la beta lisona wala malbanga wa wala batabilima ntangu yo kufa ntangu bon ba supporter ba bien te ba fingo yo muyibi abi ba supporter fo finga kaka ngana oni nga supporter te parce ba ki méchant ko finga kaka soko tibi ba sepeli soko BBC ba fingi ba na position te ado ba ka reconnaissante finalement yo tika Balkan otiki Balkan la tiki bali na kasi wa 77 ans ngombe za bali ya quartier ba bondoki ba boboto na bondeko na bondoki nambrio Asaka Chantal Zanga donc déjà qui vient d'accord alors tant que tu carrière là yo ba joueur nini ba marqué au plus na stade du 20 mai na stade du 20 mai déjà capitaine Ibonge au garde ballon l'esprit
capitaine Ibongi parce que capitaine Ibongi déjà tant toi na Saint-Paul il a la vitesse surtout beta la bango yoka pesa na sopaye pesa bal na sopaye il est entraîneur te zo beta bale te beta match Saint-Paul vita mais il y a il y a 5 balles pesa na sopaye ah mais timide bilo ah oui. Et puis, il y a quelque chose que je ne vais pas balayer au sopaye. Vraiment. Et puis, ça y est, mon kili. Mais, ngani na fanatique kuta mabete ya kidumu. Ngana ko yoko tala na koza ka match manate so biso beti match d'accord mais il faut que notala imana po na kidumu. Ba ko teka ba photo na biso na zando mais ngana ke na sombi ya kidumu na ko tala ndakuna Ngamo joueur. So que parle comme moi la pédale qui doum. Photo qui doum voilà. Azul là mon joueur, il y a ma zembi ba tout ça. Christian, s'il vous plaît, gardez biso photo yo. So ko présenter biso mon ko na boko. Ko bana l'entraîneur Kalambai. C'est là. Tete zalaka wana. Au monate. Malheureusement, bien dans la première mission. Christian, si on regarde bien photo, on a connu quelques joueurs. Bon. Tobani na Kalambai, kuna. Après Kalambai, Alandi, na ebiye tout. Après Ndaye. Ndaye. Luana Lobilo. Lobilo, oui. Ngoy Bavon, je crois. Ngoy Bavon. Après Mongamuni. Ozomona. Kembo. Ouais. Na biso Mayanga. Mayanga. O wana nani yo. Entraîneur ya physique nani? Bayungasa. Ah. Bon. D'accord. Na c'est Pombi kuna kanisa. Pombi oui. Comment ni nani? Musungu. Musungu yana. Kondien. Ouais. Oya côté wana manga. Nazomona maramte. Mamponi te. Ah non, attends. Lungu il a te. Hein? Ngasebe? O wana wala ningai. Te. Ngo wana. Non. Ngai. O simbi coupe wana. Ngai. Ah, simbi coupe yo. Ngai. O wala ndi. Tanda, tanda. On dirait Tanda. Après, on a Ngasebe. Ngasebe, wana. Avant, Ngasebe Azali. Ngasebe, et puis. Elle a dit dans un baïté. Et puis Tubilam Nasuka. Après Tubilam Nasuka. On a s'approché, Christian, merci Mingi. Merci. Essentiel, tu as vu quand même quelques-uns. Alors là, c'est le plus beau souvenir à football. Hein? Ah oui. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Donc, les bisous de bêta, to bana bomwana, récompense lango yangoana. Yango, champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Ça a bien parce que carrière nanga nalaki un fin dribbleur. Na keko suki sango pe na Cameroun kuna na lamba na pesi. Donc, ok, final, voilà, toujours. Donc, mission accomplie, penza. Donc, Nzambe a conquisté sa carrière. On appelle ça que merci, Mingi. Voilà. D'accord. Alors, tout le monde, le Bamaka, ma vuba, azana mpungu bazombo, azaki na nzungu bazombo, abetaka babala ba corner, bala moko mi baleti a osala mu tout le temps. Tamo zai bana mikewana. Abalo sala ngo ba entraînement tonde. Ba entraînement peut-être ngana na zomona te mena ngona na match parce que ya ba ngwa na union biso avec Santos tango ça ba entraînement d'abord ba 14 ans ouais ba 14 à 15 ans sikoyo yé corner banda makolungulu abeta virgule so abeti virgule banda makolungulu abeta virgule de wana ba 8 9 ans ba 10 ans mais ngasi ko na zoloba l'air toujours zaraba l'air to beta match na bango abeta ba virgule coup franc makolongulu déjà na makolongulu coup franc virgule nani virgule bon siko texte mbunde ba coup franc donc ya kusakana te makasi na ndenge muka mukete
Donc, pour nous, on a une spécialité. Contrairement, on a dit qu'on a dit qu'on a kisi. Puis ça, on met un banda pour bébé. Banda pour moi. Même si on a petit virgule bien, mais ma fouba a yeba kiamu. On met un à l'aise. À l'aise parce que ça qui n'a qu'à tinaï. Voilà, ça qui n'a qu'à tinaï. Donc, on t'a mal à kisi. En tout cas, bon, on a eu mutumbola. Babia Zagi na kaki na makolo. Ngana mona loga bongo. Mona loga Zagi na kaki na makolo parce que mutu akoko nebisi yo to beta contre imana. Donc, babwa ki bali boy. Lini mediane yango yo. Babwa ki bali boy. Tango edendi kaka. Ya butu a beta. Mais pauvre motonga linga sala oba et c'est quand même kala. Non, c'est pas possible. Il faut mon afizete. Fisé dans le binayo. A bête dans le colo. A bête dans le colo. Donc, bali tango pesi bali tango dendi. Nenge le gaboy. A kangi amote, a frappé. Mais non. Dans na 2-1 tu gagné le match. Ah non. Tu es pour la Bakou. Ah ouais? C'est pas pour dire que meilleur joueur. Na Coupe d'Afrique wana. Si si. Ako tchande ngalingi. Là une match moko ya contre le Popo 8-1 à Tchasibi. Bazo tchele te pano abima. Tant on a bima tu passe à souka tout à Bibi. Non. En plus, c'est la finale à Coupe du Zaïre. Non, c'est qui phénomène. Oui. Bon, Bettina, tu dois pousser. Si. Tu dois pousser. Mais quand on a à Komaki, vitesse est n'engagée. Oh, comment on t'a posé la vitesse? On a pas fait comment vitesse le quoi? n'a pas comment vitesse. Ah non, comment vitesse là. Mais ça. Lièvre. On a pas l'entraînement. Voilà comment vitesse le quoi. Et puis, vous êtes peu fruit, hein. Donc, on a pas la vitesse, donc voilà quoi. Donc, c'est comment ils sont. Surtout bête match beaucoup pour la binoga parce que t'es bisous bête pour n'a gagné pour la tête. Ah non. Dai. Toi il y a un joueur déterminé. Vita. Un grand club. En tout cas, vieux Baji, n'a pas sûr merci. Là on répond à l'invitation na biso to rendre hommage na vieux Fifi Nzuzi. O yebaki ngape na yebaki. To fréquenté qui m'a manqué. To kokundaye samedi 12 juillet 2025. Ainsi va la vie. Bisogno sobalobi tokoleka motomoto na tour na ye. Vieux Fifi Azaki vient mon bien, un homme bien, toujours na humour. C'est kaka. A promettre qu'il n'a solo et ali, mais bon, malheureusement accueilli. Très gentil. Alors viens tous aux amours de l'Obasuka avant de conclure l'émission. Ah oui, bah donc n'a pas merci. Puis n'a fait je peux que son âme repose en paix. Ni to zaki na ye que no pema. Donc de l'eau tika nanga po ya ko benga mingi doyen. Doyen doyen. Donc wana tika nanga pe. Donc to ça la tout pour makambo akuna mana ndenge ya bien quoi. Donc nzamba ko sunga biso kaka. OK. Mbote na batu nyusu oyo ko reconnaître ngai. OK. Na pesa mbote na batu na yo na Parlement debout et bah. Et pas Didi. Président Didi. Sans qu'on peut se mbote que ça vient Didi. Président Didi. Viens t'envoyer yo. Président Didi. Après ça vient le Parlement parlement yo mbote. Parlement debout. Et comment c'est qu'on parlement assis. En tout cas, merci vieux Didi. Merci mingi na Dani, bino kuna na parlement debout. To pesi bino mbote mingi, ndenge bolanda biso tout le temps. Nakoya kuna ko sala une émission spéciale pour na poser parmi tous les téléspectateurs au balanda ka émission na biso Congo Musica na Katia France. Alors viens, c'est moi comme il balé à le Pesambote comme ça on va conclure. Bon la Pesambote na Zouzou. Bon na madame Nanga Petronel, bisous chérie, je t'aime. Merci bien. Moni Bolingo. Merci de nous avoir suivis. Voilà le peu qu'on a réservé pour dire au revoir à Fifi Nzuzi, c'est lui-là, qui fait l'un des grands joueurs de notre football, l'un des icônes de notre football. Il est parti. Il avait 74 ans. Merci de m'avoir suivi.
On l'altère samedi prochain. Le programme est en tout cas officiel. Vous pouvez le consulter sur Facebook. Fifi Nzouzi est parti. Nous allons l'accompagner samedi prochain à Sarcelles. Merci de m'avoir suivi. Merci à toute l'équipe, dirigée par Christian Bamou, assisté de Sonny Moukanta et Coco Chango. Je dis également merci à Roger pour la coordination. Et on fait coucou à tous nos amis téléspectateurs. Likez, surtout partagez nos émissions. Merci de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Bonsoir.